Bon, passer à Zanani. Passer de l'autre côté. Donc, vous avez un pasteur, monsieur Pébaya, qui a aussi un signe panayo. Belé la joie bango. Même pas la rotangate. Mais minga maya kala munaï bango baya panangai. Ils sont sur internet, ils ont la racobombati. Ah, ceux qui faut bimisa et 5 bimisa bimisa. Ah, c'est vérité, vérité. Vérité, vérité, on a banni. Kasi badini oyo so pesa déjà makambo. Nani? Comment nani? Sony? Coutinho? Yango na lobi nini? Ba pasteur bati ya kosala makambo wana kata église, ya église. Basa ba escroc. Batika na biso, musala na biso, o to sala yango. Ba basa hypocrisie, tout ça la vérité. Parce que comme ba yesu balaki sango, ba pasteur basa de sorcier, ba tout moko mabe. Mais basa escroc? Yo ni madeni sina idingwe. Basa ba biloko moko ezanga tina. Siko ngai natambola kananja na kopesa yo mystique o ba ko na Bible ke toko sala toko bunga eloko moko okoza dessiner eloko moko jamais. Maintenant comprendre tu te mara l'église yo na ba pasteur problème ni nos on na ba pasteur. Denilese. Est-ce que vraiment Denilese a ko leka na télévision abala ko ba makama zoloba. Bunga loba te pona. Denilese en tant que grand maître, en tant que spiritu, en tant que pasteur. Vraiment, Denilese. Est-ce que toi, vraiment, tu es conscient? Azali faut mettre, Azali Zoba, va passer au Janambongo, na banyoka. C'est ça qui va dire qu'on a bangoté. Studio de production, Marché Central. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www.congomasolo.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho, le King is back. Bolandara mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Bonjour et bonsoir, ça dépend de la aux Julie Bakuya Kolanda Biso na kata chaîne au Kitoko lelo tu en cadre émission na biso quand de Webi Starlili malinga vraiment ko bima trop te so bomoni Starlili ma bimi c'est que ça na actualité tu ça na événement moko oyo et sili ko bima biso mais le les actualité te ezapé événement te to bimi na cadre émission na awa tukutana na maître Brinche. Maître Brinchi azanani, Maître Brinchi asalara nini, Moussana ezanini, donc nako linga pena koloba troté, boko découvrir Maître Brinchi yemoko akopé sa Moussala nae. Bonjour Maître Brinchi. Bonjour papa. Ba imboka bazolanda na kata chaîne biso. Maître Brinchi azanani, Moussana ezanini, pe ayeko sala nini awa. Bon oui, Maître Brinchi azali mutu o ayebi philosophie, conduite, marche. Il y a peuplé, comment on va évoluer dans la nature. C'est un Maître Brinchi. Comment bakoki ko évoluer na kati ya nature? Maître Brinchi, comme m'a dit to benga ba maître spirituel to son rôle ba bongo. Exactement. Alors to kenne la question na biso ya yambo Maître Brinchi, ba te belé pe ba comprendre la spiritualité te zalaka nini? To kaka ba maître spirituel, ba maître spirituel. Spiritualité nanu, eza nini vraiment? Spiritualité, c'est là que je convaincre mon surtout dans la vie, à son ordre des spirituels, na katia bonjambe. Na koyeba ke soki na tamboli mabe, na kozwa mabe, soki na tamboli malamu, na kozwa bolamu. Les spiritualité, ou yali biso tout ça rassemblé na kat. Mais na kata spiritualité wana, ba branche zali ebele. Okuta ba sorcier, okuta ba tout normal. Okuta ba magicien, okuta ba nani tourna bazali pour uniquement na kata spiritualité. C'est ça. Donc na ba pasteur pe na kati. Ah bon pasteur azanani. Azali le côté. Azaka mutu normal lokola yo. Pasteur aza mutu normal lokola nga siko différence eza nini Maître Brinchi spiritualité na religion. Religion ezali superstition. Ezali croyance batu bandimi yango par manque de connaissances. Ba croire dans les Cambou et ça yangote. C'est vrai. Oui, ba dévier bango. Ba dévier bango na kati ya makambo en réalité.
Na ko expliquer lelo. Lelo nga fanda na fandi bona fandi Nathalie ah. Ngala musala ngana sala kezala ka musala ko sala spirit. Na sunga kaba bato. Bato ba ke pa na ngana sunga kabango. So asana kindoki na konongole kindoki na ko sala makambo surtout mais makambo wana na ko bimisa bambongo. Ezala ki bango te. Mais bango obenga bango bazali ba pasteur ba komako sani ko photocopier biso. Misala so ba sala yango. To comme ba contradiction na batu na biso misala pona bango. En confusion. Lelo aujourd'hui comme on a que nos pasteurs moi je muto comme ça esprit na kata église na ye. Esprit comme lo ba. Bidon ça m'a rappelé temple te. Bon, ngala koyeba ndenge nini po non na kota temple te tango bibilo ko nesa ma na temple yunde zo ko confirmer nga ke sa ma na temple mais ngala kota temple te na ebite ki et ça le makana temple na zui mutu na fandi si esprit comme lo banga na fandi medium na fandi bazo invoquer esprit na nga na fandi bubu na zo lo bana zo bazo mutu fandi zo kama kamuna après raconter ngai ba comment ça ba au téléphone ko teli ngai boy bango ba sala yango kuna est-ce que na kosi mafuta ya kosala misala na biso to sala ka yango ba sa ko saka parina makabutu ya biso c'est normal soki basali bato nzambe basala kinzambe na bango batika makabutage batika makambo ya mystique pa na biso basa mystique te bako tsana na kati ya makambo ya bango ba salaka. Donc so na bila landa maître bien donc maître aye ko silika na ndenge ki bato to bengaka ba pasteur bakoti na musana bango batikela ba musana bango exactement batika musana na biso musala za musana na bango te yo ko fana ndako na yo fandi kende ndako na sima ndako na kuna kuta mbongo c'est nous biso tsala makambo wana ngara ko pesa mutu mbongo na ko pesa mutu makambo tu pour nga magicien mais ça me la kanza mais biko mutu nzambe yo ndenge nini yo ko ba ko sa ko pesa makambo wana to boye makambo wana to ngi sango ti jamais bango basala musana na bango batia bato babongo wana bana nanza nzambe mais tel matériel bien matériel les ali biso to ko pesa yango pe to ko sunga bato ba okulanda biso to ko sa musala moko zamba ya bien te ya malamu te. Merci eza bien te eza malamu te bozo mona na maître Brinch donc a siliki pena a siliki ba pasteur nyonso tout o bozo sala ba pratique na bango ba lui pasteur te batu babongwa na balanda nzambe mais kokota na branche o eza ya bango te bango bazo pesa batu mbongo ke na simoro mona bino pe bokomi donc ce peut être la noming ndongo zape na ba pasteur musu pe bayaka pe ko singa lisingi pa na yo belé na zo bango même pas na kotanga te pembeni ya maya kalamu na bango baya pa na ngai même ba kamaka da masa na nga baya belé pa na nga na sala bango pe makambo pe sali simba ba kao biso oyo eza internet ezalaka kobomba te awa soki fo kobimisa esengi kobimisi eza vérité vérité na banini kasi bato nini oyo sopesa déjà makambo ti lelo mpe bazaka na et pas passer siko lingo lobisa ndika mna koloba te. Merci na bimisio likambo koloba te bo comprendre ki ezalaka nde boye monsieur sengaka pena boye donc na luya lona makambo nango donc bozo mona pena maître Brinch lelo alobi akobimisa akotanga bakombo ba pasteur nyonso tout donc yo pasteur o maître Brinch apesa makambo yango déjà bengaka ye déjà oyebiseka tanga kombono te poso ka tangi kombono a toyeba musana na bino alors maître Brinch na ote koyoka yo ote koloba terme moko medium mutu afandi azo solo la mais yo za lokola medium wana oto yo kotolo parce que medium ngo eza na nini medium te ezali cela veut dire que ngai na fani ta que maître comme ça na invoquer na côté ba esprit na corps na ngai et ba esprit ba komi ko loba na kata ka nzoto na ngai. Ah bon? Oui ba komi ko loba ko pesa impression par rapport à muto eli kamune pa na ngai ba c'est vérité soki nga na silisi yenda ko pesa ka contre makamanga na oh donc sur la Bible donc yo ti oza bongo makambo be esprit bazo yebise na comme inconscient donc yo za no ka wana na yebisu te so la silisi ko solo na ye yende ya ko yebisanga ba esprit ba yebisina kati na yo boye yango na lobi nini ba passer ba ti ya ko sala makambo wana kati ya église ezali médiumité ezali normalité to pratique moko te bango baza bato ya Yesu soit disant Yesu ngala biso ndenge mususu bango biso ndenge mususu on n'est pas la même chose vous allez le comme côté to tika to ba vérité maître sikoyo soki na zolando bien lelo tozomona ke mutu mobo aza bloqué
na ba moyen financier yo possède ça pe bablo quoi na moyen financier il y a un manque de comportement à vie là-haut, n'est-ce pas? Ce qui te puisse ordre et que ça le minute à moquette et que ça moyen financier ça dit manque de comportement manque à évolution dès que ça y est que ça a moyen financier est-ce qu'il y a un millier mon quoi bien est-ce qu'il y a penser à bien est-ce que penser na yoko makatina nivaliko parce que les bateaux monsieur bazaki tout le monde a battu monsieur bazaki vraiment étoile mais à comme na niveau mon be bateau mabe bata misu mine kande ba mona bazi ba bloquer étoile na possibilité pe za la ki okuta na muta bongo pe au délivrer mais bateau bazale belé bazana ba difficulté wana ou ba kena ba église pour ba difficulté ba aider ba ngona ba église ba aider bango te pour na mauvais enseignement mutu ba bloquer ba sorcier ba bloquer na bateau mabe. Pour bloquer, il faut appeler sorcier. Mais ça, comment on peut bandoki pour bloquer ndoki? Donc, ils ont vraiment compliqué. Ça, ils ont quitté comment on peut bandoki pour bloquer. C'est possible bandoki pour bandoki pour ça au bout nandoki. Si on a une différence, sinon ils ont nini entre bino va maître spirituel dans va passer. Différence ils ont nini. Non. Est-ce que tu comprends à répéter? Différence na bisa ya non va maître baleki bango. Bango ça l'hypocrisie. C'est ça la vérité. Parce que comme va yesu balati sango pour ba travailler ka to zaka musala moko mais parce que comme va yesu balati sango même si to boy ko ta comme ba to sala na bosolo yebanga nengo yebeli ngai ko yebela ngate na sima mutu musupu na mutu musute yebela ngana zali mutu ya nzambe oui na sambela pela sa mutu mabete c'est nous le mettre ça mutu mabe batu balingi nzambe ko le mettre bazalité ba passer ba de sorcier batu moko mabe tala comportement na bango tout na ba église na bango ne basalaka ndenge basalaka na bango batu malamu te comportement na bango za yango te ça dignité tomber un pasteur quel pasteur ko bisanga na ndima ina vie n'était pasteur nini bisanga nani mata ndala ba nani ba pasteur mais ba pasteur ba tumbo lokola nani oh, mais baza ba escroc mo mbele. Mais baza escroc? Yo ni madeli sina dingwe. Baza ba biloko mo ezanga tina. C'est pas la spiritualité. On est comme escroquerie. On fait pas l'escroquerie ici. On ça makambo ezali débat, makambo ya batu ba évoluer. Tochia makambo na kimia batu mayele ya bwanya. Na bana na biso na ekolo na biso tokende liboso na président na biso na makambo ya kito maître Brunche sona la ndio pe bien siko ezaba na bakani ni pena oyo salaka donc spécialité na yo pour mutu na mutu aza na spécialité na ende to monaka mususu aza évêque mususu aza prophète de ye donc ezaka prophétie parce que yo spécialité na yo eza vraiment ni non na spécialité te aza na moté nzamba ko za spécialité ya mai na fina ye otu na nzambe aza na spécialité nzambe ayibi to bila ilino te ayibi to bila liso ayibi bila kasuki ayibi nyoso otu na nzambe spécialité na yete wana osali contradiction wana nasali contradiction car ndenge maître Brinch auto loba donc ça nyonso tu ekoya nyonso tu parce que nzambe apesaka batu bazana este madesu na loso na biloko kuna apesi na est apesi kuna apesi partout biloko te kwela kakanza nzambe azali mutu apesaka bilei pona bana nyonso soki oyiye tokopesa bilei koki na yo ekotungisa yo te tokolamba okolia okozala kimia okozala pasite na vina okozala na pasite na vie na yo mais babiloko na bino ngo pe bopesaka bato ezalaka na badele oyo eloko na pesi okosala kaka 3 mois après 3 mois fois ekolukanga donc bino bosalaka eloko moko te kopesi mutu mpe ake libela na bien nzambe aza ofele siko ngai natambolaka na nza nakopesa yo mystique oyo bakokola biso na bible te nakola biso baesprit nakopesa yo makambo tu nango mposa nokuboma moto te sobisa makanisi na yo ndo sa osambwe kobongisa makanisi na yo te nyonso tu okosenga nyonso tu okozala ngo besoin to multiplier to pesa gloire na Allah subhanahu wa ta'ala to pesa makambo tu to bongola likolo kuma moi
sans comment babelé toko ça mais tout ça n'est ala toko ça la pona yo tout ça objectif toko ça là toko bungelo comme oko za dessiner lo comme côté jamais okozala desina eloko moko te ndenge kaka mettre bridge out koloba ba musana bino ngo pe bato bakomi ebele misu pe baye bazo bebisa musana bino siko oloba ni na bato yo o baye wana ya sala ni eloko te musu pe azana msu na mettre bridge ne pe meni ye pe ami komisi mettre na ndenge na ye ya liara ba echelon kuna ayaka na musala mususu pe msusu olaya na musala pe ayene na musala te aliene mbongo kuna siko bakomi ko fingisa bino kande balobaka muyaka moko afingisa bayaka msusu eza na bato msusu bazolinga pe baya pa na bino mais msusu bakutani deja na bato bascroquer bango deja okoyebisa bato wana nini o bazolanda na minto bazali ebele bato wana bazali ebele même ti ba église baza batondi kuna tuna na église kuna bangoli batondi kuna bazali ba responsable bazoko bima kuna te pasi ba kendeza ezate bakosi bango ba escroquer bango na ba église siko maintenant comprendre tu te mara na église yo na ba pasteur problème ni nos on na ba pasteur mais peu vérité za kuna soki bango bazaki na bonne voie au guider peuple congolais ba kenda ninga bien bango basunga bango mais ba misungi bango fala basunga batu basungi batu te ba misungi ne bango moko alors yo bisangi lokoni siko muntu mo azolanda na minute oyo baskroka ye aza désespéré na minute akuteni siko na yo bato bien bazali na mabe pe bazali mais balukane bato bakokuta so kutana mutu mabe kumisa nzambe okutana mutu malamu kumisa nza parce que okoyeba te place okoyali libako ni ko ezate mais ce peut te tout appeler lelo bato ya BBC ba pasteur on pezaka bino moko bino mo bopesa bango makambo o bakomi ko sala lelo non mutuka denilese d'abord yemo na koloba na ke musikate denilese est-ce que vraiment denilese akolika pe na télévision abala koloba makama zoloba bonga loba te pona hein mais siko makama sala ki yango so ba ndimela kaka mais bisangai denilese en tant que grand maître, en tant que spiritu, en tant que pasteur. Vraiment, laissé. Est-ce que toi, vraiment, tu es conscient? Non, oh, non, ça fait rien du tout. Parce que na pas ça que non, azali faut mettre, azali zoba, atika, musala wana astrata mécanique. Maître yo zobanga ti azo signé na be dingo alobi bacha bitumba komba kaji ne dingwe bacha sécurité donc yo pozo luko kota na makambo ngo maître de laisser je vais bien mais quel pouvoir la bien bakanga koti moloko na buzoba na yemo kwa sa yeso keki na buzo et puis comme trahir makambo oyo basala ki na bandeko na d'accord c'est là veut dire quoi akoisa nani comment nani Sony Coutinho akoisa tunye surtout on va faire escroquerie à ça ensemble et c'est normal au moins tout ça muto maile était c'est que yo au bénéfice nini za zoba maile était vous savez que escroquerie bino à ça sur le son yo ko ya mo to ko na batu mususu est-ce que c'est là ka ko yo moko basa ba escroc batika na biso musala na biso o to sala ka yango c'est mafuta nakopesa yo biloko nakopesa aya nakopesa yo makambu nakopesa yo nini isa yo te yo kopesa aya ndenge nini na église yo komi kopesa makambu na église ndenge nini yo pesa ki yango pona nini yo pesa ki pesa batu te ngai non ngara pesa ki pona ngai na sala makambu pona ngai moko mais to mona ba na biso ekumi to komo sangana asimbe esprit téléphone ba interroger esprit yo interroger esprit yo ma omoni yo interroger esprit yo yo te esprit na téléphone yo boy yo bes pas nini okufa exorcisme ça c'est guidé c'est exorcisme na toi fandé bi batala yo parce que exorcisme bon on donne de Jésus va te faire foudre faut faire attention maître Brinch nazo bangela yo ya zalaka kaka landi boyoka na sima pa singi yo komba o s'assurer que so ba tche na ye ko beta na piquant ba le côté ba escroquer batamokili so c'est ce yo kasi mutuka zoba fanya na matongi wana alba atie téléphone no tien ngai boy esprit ba bongo yo okosa diboma esprit à côté ya temple na yo zelanga bisa yo esprit ayeta côté ya temple na ko théologie za bête za makasita ponga le temple ya esprit côté te jamais esprit à côté ya temple na ngai
Comment tu recherches pour la table na yosafi déjà zoba, osa makasité et comme sokeri, comment pamba. Maître Brinch, les lopé tous en abaka et belé tous au monde abane et belé le loba commis ba phaser. Ce peut tout landa bende to lando abino mo pesa bato makambu baki kuna bakangi bana bat bandoki. Bana ngo ba commis ko tambola lelo na balabala. Est-ce que kindoki autre ba kindoki. Possibilité ça la teke bo délivrer mutu azongi ne pas na bango to bo délivrer mwana azongi na ndako na bango to kaka soki bokangi ndoki fo bo bengana e akoma phaser. Mais qu'est-ce que tu n'as ngoté ou tu n'as pas pasteur? Ngana. Mais ba pasteur non. Nakoloba pe na yoto mwana zandoki. Nakoloba pe na yote. Nakolobande to sunga mwana na biso. Pour na ko diaboliser so diaboliser moi ne pas na yo automatique bengani mwana wana. To sunga sur responsabilité na été akole ça été afani ça na été. Akomiché bani beli bazotala yo na minute oyo. O pe baza ba victime ya makambo wana ba bengana bango pa ba parents ou ba kanga bango bandoki. Okoyebisa bana wana. Mingi baza bandoki te. Mingi na kati ba bandoki te. Ezali philosophie oyo Christ église de réveil na. Mais na yebi bandoki bazali. Bandoki bazali exact. Moi je connais que tout le monde mais na façon comme oyo ya su yangote. Bon, conseil ni opesa ba pasteur opi bazotalo na minute opesa ba conseil nini bazonga na nzela to baya soko zo su makambo pa na yo lisusu opesa ba soko makambo solo po ba BBC déjà conseil moko jamais parce que mo que sentimeli bango basi kene la bis kende partout. Okomona musali moko baza déjà ba néocolonialisme na bango et c'est ezali doctrine moko uti awate si doctrine uti musika eza doctrine oyo bango bayibi yango te baza ko exploiter ngo pona bazo bien matériel mais en réalité ezali pona bango te bénéfice bazo ezali bénéfice amusi baza ba ignorant so ebisi ya kondima yango te amona ke nzo ko sae bayimbo ko bazolanda yo numéro de téléphone sur les appels kambo ko yebisa bato bazolanda na minute ko yebisa. Ah oui, et donc on a kolbe ya lo moko ke bato bala na spiritualité batika ba église banda bakinda kuna bazwelo komoka malonga te e koma kuna koswana na kobunda na songiso neza kuna, n'est-ce pas? Baya bala na ba maître ba sauver bango esprit parce que esprit za kotambola bongo bango baza ko ya ko se ressourcer chez nous mais to kenda kuna te mais bakuta na kana makambo wana botika moyibi botika ate so bozo kende kuna il faut botika moyi botika koyiba kotonga botika ngote mais parce que bokende kuna eloko mo bosala ka malonga bozaka na kotonga na koyiba na makama mabe mais c'est kubana baza la vérité c'est nous. Contact na adresse pour bato. Exactement, c'est 243 plus 243 90 33 83 304 plus 243 90 33 83 304. Bon, Maître Brinch, yope ozana temple to yo kokosela no muto atazana libanda yo seleka travail o tindeli to fo esenga mutu fa ya pakota po bat misupe msu azabe na besoin ya pa na bino me vraiment banga ndeso bio o fandisa mutu wana esprit zoloba bosko mutu banda bota mana kutama makambo wana te yango pona makambo na koloba ndenge batu ya église basala ka batia batu bani ezali medimité yo sala bamuti na kosala ngope ezali musala na biso ensemble na ba pratique basala ka yango kuna ba pona pesa bango yango osa medimité ka sa medimité nako ba fona bien esprit kitina to bosana yo ba bise fina to mobimatu to kosala yango ne ba basala ngope mais bon batika yango pesa musala na biso batika kosala yango ezala bango te
question est par rapport à temple. Il peut monter surtout soit au côté quand temple tout il sait que bon yo travaille nous ça bon. Il y a après 3 jours on peut se le moyen qui est salé. Non, motué moi à temple. Ba esprit bon que t'es pas naïf, ba ko c'est vérité. Exactement. Merci bozaki belé à kolanda biso. To komi vraiment na suka ya émission na biso kande bozaki vraiment ebelé maître Bridge azawana yum tozana ba problème yum tozana libakela yum ba mona côté yum to tula bino nyonso donc numéro maître déjà ça wana j'espère que nani Rémi Bobo na machine pena ako afficher les biso numéro maître bande ti suka de façon que batu ba benga biso to saka musala ka musala ning te bingi biso na bisa bino Starlili mabima vraiment trop te so bo moni Starlili mabimi c'est que ça na actualité tout ça na événement mais l'autre qui na cadre événement tu es to sola na maître spirituel maître Bridge message ya eu à suka koza nini bon message à suka ça qui nous tous à la uni pour tous na bitumba makasi même na kati ya mboka na biso tous à la uni ne message à suka na ngai tous à la uni to kende chez n'importe qui te kolanda te pour na bozo babi na boyoki mais zala na kati ya kimia nao to songa mboka na biso parce que je suis là pour aider notre peuple. Ozana pour na bosunga peuple na yo sko bat pe ba koyeba pe ndenge nini o peut mettre à photo mettre ya kawazo kosa bat ba koyeba bino ndeni pour différence ezate bino surtout bosaka munoko moko to koyeba neni o ya faux na o ya vrai non koyeba ya solo na ya malamu okoyeba ona kati ya bwanya na yo ndio koyeba moto oyo ndio koyeba kino na tambola na kusana miracle sikoyo ezali vérité te donc c'est une miracle mais miracle c'est la vérité te donc si que ba tu peux ba ko sa biso atambo c'est ko ka po de jours boluki mutombo mais tout le monde a ba église na biso l'église na bino oui tout le monde oui oui ngana fana na songololo mama na biso masa na ngai bakina maina korea mo kaya kuna tokina kuna abunga azalaki akomaki koka après akomaki na azalaki koka atambola ki après tozonga kumiko ani ngazalaki donc la présence on voyait na campagne ba moni na korea ezalaki na avenue nani na Kamanyola pourquoi la femme na Kamanyola à côté de Dima oui donc ça on comprend bien pendant campagne mama telemi atamboli pe na mama na pe na bitisi na ibina ko pe na pesa ngimbo tsilelo donc atamboli na campagne na atambola exactement mais ce que yosko za ko na makasi ya telemi ça pe na muta telemi non mutunde il faut yemo ka telema to ko peso makasi na bwanya ya côté et à mutute na peso pouvoir te mina ko la question bwan telema je sais albaki na mutute lève-toi Emma alors toi soko lingi makambo kende kitoko na makambo vinao ngala ko la kiso ba esprit ou ba ko salelo makambo wana ngala zali te kina salela musala te na zali pour la kiso ba esprit wana elo ba za ko senga po yozwa réalité à vina ya you bazwaka ba réalité à vie ngo après pour na suka mutongo su bokomisi su liboma yo pe oza ba pratique wana liboma ekoma kana mutazalizo zoba balobino suba na mbetu na nini na wese osuba na mbe donc baziki surtout vous comprenez que bazaki maele tesco bato bazotala yo baza vraiment donc muto ayo ka posa ya mais non ya wapi pourquoi t'as parlé nzambe yemoko batata na mamu bazotalo wana na bandiko bazana ba otalo bingela na bango ke baya pana yo oui bakoza décider pour to sala musala ozali réalité ni liboma ato za liboma atelo yosunga obeba to kondima to be obeba parce que ça ba maître musuba ndima ba ndeko azo sala musala amoni ke mondimine to ke ko beba atikiye même na ba église mondimi asengelo akolia ayepa na pour futa bengani ye ayepa na yo muta bengani ye to ko sika mandimi na biso jamais atamko na côté to ko ça bango musala normal même à 3 jours 4 jours ba ko vérité donc nous avons besoin de porte-monnaie magique au PSAE porte-monnaie magique même pas mais plus de ça c'est pas porte-monnaie na ko peso même au ba ko benga ba esprit na porte-monnaie magique na pesio yango mais ko benga ba esprit ko sona bango yomo
Yo moko ça ngana pesa portement magique. Pour bisa ngoma sumo solo na yo no sa makamona. Yo mto lingi yango ngai te. Yo ko sala ba esprit yo moko to bakisi disu. Zo porte magique mais o ba ko sala ba esprit yo o tikangale dans sans condition. Oui. Bengela na bakana nyoso bato bakana ba. Ah? Baka malade, diabétique. Nyoso tout. O ezali ko senga yo o sala prostate. O sala maladie mo rebelle be na kata fina invulnérable ma maladie si la raté na kata fina o. Ya mtu azana ba chance te so abengi maître. Aye akozwa chance na ya okende pas za kitoko na vie na bien. Succès na vie na zo bisa yo clairement que na boyo ke mo sepa ni. Na salaka makambo ezali kito. Batu ba yebi yo te. Yo pe ozabu ba yebi yo pete, ba ko mutu de kina musala. Nakosi? Merci mais nga biso sambela na biso ba pratique wana tout ça la ngote ba iboza na besoin ya maître apesi numéro na ye o iza wana numéro bozo mono iza affiché wana vraiment benga maître Bridge yo mtoza na ba problème oza na ba difficulté oza na ba moyen ba difficulté financière matérielle morale donc yo pe mutu donc problème nyon surtout o ezo tungisa yo wana benga maître Bridge azawana akosunga yo pena na ba numéro na ye o ya pesi wana yo bo mto kina ba lia ba mbongo ba skroka yo ba kosa yo ke yo to tindele loko na DHL soko ko fungole ngo mona ba kosa yo donc maître azawana azozela yo o benga ye benga kana numéro apesi wana boko sola vraiment na maître ngai wa na zaki liboso pona ko présenter bino émission donc j'espère qu'il y a na suki na nga awa na suki maître loko batiza souter bon loko saka moko eke bango batika ba aventurer wana ya église poto komi kulela musa elongo moko na bango ezali malamu te toti kulela musala bakomi kubisala bambo ba passer ko na mbongo na banyoka ezaki biloko na bango te. Merci donc tant que le bilika banyoka au faire raisonner mutu mo babina e amelani ya bio so botine nga banzoi ngape na otine bino banyoka ki anga bino Starly Lima autrement dit garçon capable kane na zoba mikolo omikosi yo moko donc mutu kokoko sa batu mais okosa conscience noté na bebo tu na te sika baki na mbonda potanga ko beta bino surtout boyoka oyikite. Merci na Rémi Bobo azaki wana mutu na libandi donc mutu abendaki pena so moni bilili ya boye mutu asali ke tu misa bilili ya bozaki Rémi Bobo bozalaka wana scotché simonté bo s'abonner na bino batu bozi biso mbali boso bo s'abonner bo liker bo commenter donc tozi apena ba commentaire na bino ce qui pesa na ba remarque eza na ba suggestion donc numéro eza wana obengi numéro o ba komi Starly Lima donc wa numéro na ngai reproche nyonso tout to remarque nyonso tout okosala ngai na kozala wana pena pona koyamba yango pena maboko ya kofungama ngai na bino nazalaki lelo pona représenter bino émission tokutani bye. Studio de production, Marché Central. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.